tosili c'est est-ce que okoki kokota troisième jour na moko na bikaka oui nga na mutema na bilokola eloko mo ezoloba te koyeke naza bien nga bia papa koloba nanga ka asambela nga siko mais le kaka lobi nanga kaka okoki kokota troisième jour en tout cas na discipalité na bine papa na ndimi nde yango na troisième jour na biso troisième jour na ngai talaka nga ba memi ngati na troisième jour or le na troisième jour wana est tombé samedi le siko papa zo sambela wana na beki na midi pile yango bomona nga sambi na yaki intercession te to bandi na zele pe ko zila midi pile to bandi ko sambela wana to sali 2 heures d'autres catégorie na 14h01. Donc siko préparation na bango longa na bikaki donc ceux qui na boyaki donc basi bayi ke bayebaki on déjà bien balingi kutu tenga déjà na sala prière wana le deuxième leg baboye ko bima le même vendredi na poposa na bango ngana lia effectivement nous kolongole na leve to six na papa na sala na ngabino mais posa mwa ko lia penza ngabite na so bakanga ngabite ngabi nzambe o eza tentation na zukutu na matina ngana likolo ngabi o eza tentation donc nous surtout wana ezala qui déjà préparé na ba libérer pourquoi parce que ngana kotaki likambo yanga te ngakutu le libération loba le ba papa yebse kaka ngana zutala ngabi kaka ane ko bangabi kombo iza pese ngana sambila ngamoko eleki lingai na yebiete ni famille ni nini mais lokola na teki ba prière nde yangwana mais elo mona ina loba pana biso toye awa toza awa et tant que ben intercesseur toza ba soldat do ba soldat Yesu do to ko banga te pona moye batumsu ba ko banga si c'est comme ça to ba no samble te si c'est comme ça to no tanga ba komba batute mais non il faut to tanga ba kombo na bango soldat abanga raté tango azokende parce que lelo ngaso na problème na bino pe sambela na pesi okombo ko banga okolingo ça c'est bon siko tozo salani bando kine mtu fuba banga biso jamais to ko banga bango pe na lo bien que na ko banga raté lokola toza ba soldat ya Yesu oyo nzambe atelemisi biso po to banda ko sambela to sambela pe bande ko na biso soko monique oza na problème benga na opesi nga kombo na opesa soki soki nzambe permettre ke bakotaka eza yimgo nzambe soki bakotaki eza nzambe ngona zokumisa nzambe azosa bon po eza pe pona kolendisa biso totala pe kondima na biso totala pe bafwa na biso bon soki bakobundisa biso te ndenge okoyeba niveau na yo na ndenge bazobundisa nga ngai nazoloba nzambe merci po azomatisa nga au fur et à mesure po ange akotaki soki na bangaki na nga nasenga pe kombo te na nga naloba kombo te na ba na tangi komba mutu kuna bakotaki nga mais lokola nga naza teti ya Yesu donc lokola bakoyaka kaka donc to continuer pe zali musala o nzambe oyo ngai moko na poni oyo ngai moko na ebiseki nzambe na kosalela yo na kokotaka bitumba na bandoloba mais na yebi ke eza mutu moko oyo azobatela biso eza nzambe Abraham Isaac Jacob oyo azobatela biso suka na wasalaki nini abimi na ye yango na kumisi nzambe ebandisa bino te botika te po toza intercesseur oyo akobangaka balobi on fait bien bakotika ngati bakotika biso te biso nyonso toza nango soki bochekese te bokontinue toujours kotambulaka na bango mpe bakosala bino mabe mpo nzambe alobi biso susu awawa napesi merci.